Mbote bande MDG TV mafuta sikezelinga babino la grande dame bandeko babolingo na cadre kaka ya actualité neto mesana ko la bino basango eindeli Karine Pala he congolais suka na peuple bandeko Karine Pala memi nkolo nini le capi de la mode bandeko toyebi ndeko na biso azala atongaka oui Karine atongaka et puis atongaka tellement kitoko ke okoki kutu kohésite te o feti o libala o nini en tout cas otongisa elamba epa na ye parce que ayebi mosala na ye récemment nakuti kosala émission moi je ne me rappelle plus ezalaki ya nini namekaki koflashe na bete lisolo ya Karine Pala voilà je disais aha ezalaki makambo bato batéâtre oyo bakutaki kososola awa kosambwisa ake bayebi kabelo quand je disais que na vie fo oyeba komipesa valeur kose valoriser nde napesaki exemple ya ndeko na biso Karine atongaka ebiloko na ye ezaka cher mais eza na bato oyo malgré cher wana bagenda kotongisa kaka pourquoi parce que avaloriza mosala na ye ayebi mosala na ye avaloriza tala na ye et puis voilà donc ndeko na biso atongaka kaka nde nauti oloba na bino e asala azwaka bakomanda ya bato même bato ya poto même bato ya Afrique moko ya Congo bango moko e toyebi Coquette awuti kobala e moto atongaki elamba ya libala ya Coquette eza Karine Pala bandeko ya minene botundanga nini bino boyebi kongola azangaka makambo te eza ya koyinda na minute oyo certainement bakose comprendre Coquette akosala yango problème te mais babiloko boye bandeko boyebi ekotisaka mwa banini ah oui comment ça s'appelle Adana F na jardin bandomonaka na bango mbuma connaissance bandomona yango mais mokolo ka Satan ayebisa bango ke no mbuma wana bino nde bokocomprendre te miso ye kofungwama mpo bakende komeka mbuma donc Coquette peut-être akomonana yango bon mais bakolobaloba ya bato mpe ya kokóma o bandeko likambo eza nini Karine Pala moto atongaki elamba robe ya libala ya Coquette na minute oyo likambo eza nini eza ya koyinda bakongole balobi ke koma ye atongeli moto elamba matongi elamba mabe ebimi kitoko te ebongisi mari te mais par contre ye moko bilamba alataki na feti ezali kitoko makasi koleka ya mari et donc azali na posa Coquette abonga non kongola so na minute oyo bandeko Karine amemi nkolo nayebi te la pauvre bisika azali elle est comment parce que oyebi biloko mosusu c'est vrai bon olobaka ke no baza eza mama kolanda te ou encore ate bakokipe na bango te boyebi nini moto epelisaka Nzambe bandaka na almete moko donc na minute nde naosola bino boye bavoice ezotambola moto mpenza eza ya kopela bato badramatize yango tala awa tala ozomona te donc compliqué na minute oyo nayebi te Coquette il paraîtrait bato balobi ke non apparemment etike ye ondike komi kosala batwi donc c'est que ndeko peut-être ye moko aréalisaki yango te ka nde nauti oloba na bino pourquoi parce que bon ayebi ke Mpala c'est sa sœur déjà le fait ya kokende kotongisa elamba epa na ye donc elle avait confiance et so ekomi makambo ke non ebanda sikoyo kobenda bilili ke mais bakozala na raison natala wana azongeli bavideo na bafoto ya feti donc bomona te ke bokopanza bato déjà boyebi monde ya bacomédien milie wana eza monde arando eza milie moko ya baproblème lelo olobi problème sikoyo bato baka même na mwa kimia eyesepelisa bino te mpenza komona bango bazala en bon terme bakongole pourquoi tozalaka boye et constat nasali ezalaka bafane nde mingi batutisaka baartiste mito oui oyoka baoyo ya famille bota batomboki babandi ya famille bota batelemi tolingi na biso baproblème te okuna bato asila tourbillon ebelisi bato maboma ekomi bakomi bobenga famille bota famille iboma
Ah non, Congo ya mboka te. Botika osalaka boye bandeko na ngai, s'il vous plaît. Ce qui est vrai, il y a des choses qui sont inévitables. Hein. C'est vrai, ata tolobi toloba yango banda kala ke non, c'est pas bon. Babilobela baboye mais bon, mona muto a éducation azwa, muto na muto ana asala mambo ya sepela to pe ya mona malamu. To sa ni to koloba nini. Mais conseil ezaka na kolona bandeko oyo bamemela bango ba makambo. Bible ezoloba les rapporteurs divisent les amis. Oyebi so bayeli yo sango ya komema, oyebi kutu tala ndeko no azongisaki boye asalaki boye. En tout cas, soit temps ya ko réfléchir, ya ko digérer likambo wana avant qu'il y ait une réaction. C'est vrai, il y a de ces choses-là, yo te, mais muto amemeli yango façon komemela sango wana et au déranger toujours. Mais na osenga na bandeko nyonso bino bolandaka biso, même pour toi-même. Toi bato na mokili mambo ezangaka te. Okovanda boye babengi na telefone ngri, tala mambo ndeko no asali, tota mambo camarade no asali, tota mambo mobali no asali. Ezaka un conseil d'ami on a opesa bino bandeko na ngai. Kozalaka hâte te. Hein, kozala hâte te na ba réaction. On ne sait jamais. Boyebi te to po yebi te likambo bazo koyebisa yo. Et là on est ba visé. C'est ça le diable. Hein. Ta mosusu coquette na Karine de bazala na bango bien. Et bato basepelaka te bali bapanza bango. Tout est possible. Ya on moni alobaki te. Na komeka même kosala mo analyse ata 5 minutes kaka l'essentiel conseil les cas parce que nous on est plus spécialisé na conseil. Mama papa ata lelo te ta mosusu après émission oyo. Bakobengo po ba biso ke notala bazongisa boye basalaki boye. Fais très attention. Ba mosusu eza mike mais on aime te fongola ba porte. OK lobby et bakoki pe ko profiter ba epe basali yo mabe. C'est ça le diable. C'est tout ça azoluka o monote. Bafungoliso ba porte. Bafungoliso ba porte. C'est ça la réalité du monde spirituel. À suivre. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'était ça conseil moki onazaki nango bandeko. Faut que bana ba les ont dit. Ba mamsusu ata to pekisi yango c'est pratiquement impossible ici là. Ke botika bilobela bozong sa bote bosala bote donc basango boko yoka wana ba makambo bato balobaka. Il faut OK vraiment il faut vraiment OK faut OK les rapporteurs difficiles les amis de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, c'était ça. Abonnez-vous massivement si c'était votre première fois à visiter Bisso, surtout partager, conseil autant sur Bixamutumoko et commentez, likez. Et quant à moi, la mon balasima, de bonnes choses à vous. Et c'était la grande dame, je vous love. Nzamba Bungela Bino. Merci, au revoir. Bye bye.